Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi bandeko na ngai, bienvenue na chaîne Nabino, chaîne Nabiso NM officiel. Bandeko na ngai na système moka propre. Quand na bisa bino dossier sur dossier, makambo sur makambo. Bandeko na ngai biso to pamba te. Donc so boyoki biso bongo donc ya koloba ezali. Dossier ezali na système moko ya makasi bandeko na ngai. Soki eza mbala na yo ya liboso ya kolanda chaîne na biso NSNM officiel, je vous prierai de vous abonner. Abonnez-vous massivement tango pe bo s'abonaka. Bobosana te ko cliquer na ngonga notification. Malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que NSNM officiel au bando tia vidéo ya sika osalama notifié na système ya propre bandeo na ngai. Alors sans plus tarder, tokota na ngonga ya biso ya lelo, je m'excuse na likambo ya biso ememi biso lelo. Bandeko na ngai, dossier Zakalara etie moi problème, etie polémique pas possible bandeko na ngai. Biso tout oyebi très bien que l'artiste Zakalara a outi ko annoncé concert na Casino de Paris pour ce 28 mars, il y a année au 2026, ça sera un certain samedi. Bandeko nanga, après avoir annoncé et date il y a concert showcase na Casino de Paris, likambo ezuye bandeko na ngai, likambo moko ya bien te plutôt ya mabe. Likambo ya liwa bandeko na ngai a perdre bandeko na ye ya mibale na accident. Bandeko na ngai eza makambo kande na oyebisa bino. Sikoyo kaka ndenge annonsaki concert na ye na Casino de Paris, bandeko na ngai 2 jours ezalaki ebele, jomo kaka a perdre bandeko na ye ya mibali na accident. Sikoyo phénomène wana elukeli ye problème, elukeli ye bandeko na ngai polémique pas possible. Sikoyo bato bakomo loba abomi bandeko na ye pona concert. Bandeko na ngai etie moi polémique pas possible. Moto ezopela vraiment ya makasi sur les réseaux. Pourquoi bandeko na yo bakokufa kaka tawana otie concert na yo? O annoncer plutôt mbala moko bandeko na yo bakufa. Comment se fait-il que elanda na boye? Sango ezalaka après ata une année 2 ans lekisi ba concert ou bien avant ba concert kaka tawana o tie date mbala moko bandeko na yo bakufa. Donc ekomi problème bandeko na ngai parce que likambo wana elandani otie concert après tolobaka jour moko mbala moko accident. Donc à ce moment même bandeko na nga na oyebisa bino l'artiste Zakalara et surtout lelo nde bao nani bao kie ko nani ko enterrer bandeko na ye, etie moi polémique bandeko, polémique. C'est l'artiste aza vraiment traumatisé, il sait pas comment faire parce que likambo wana ata ye moko penza ezolekela ye mayele bandeko na nga. Alors nayaki pamba te, nayaki na réaction ya lite ya kanda. Bandeko na ngai aza na maloba ebele, alobi ebele. J'aimerais que tout ce qu'elle a eu moi tant yoka na audio muke na otiela bino et par rapport après na ya kozonga otia moi analyse na nga bandeko na ngai na système moko ya propre. Alors sans plus tarder, j'aimerais que avant que natia moi audio yo na rappeler, je m'excuse ba landi na biso ya sika tout comme ya kala. So eza première fois na yo
kota na chaîne Nabiso INSNM officiel. Je vous prierai surtout de vous abonner. Tango boss abonaka. N'oubliez pas aussi ya cliquer na ngonga na notification. Malamu wana ngonga notification bando na ngaka na bisa bino ezalaka. À chaque fois que to bando publier vidéo ya siko zala notifié pas na biso ezangaka te bandeko na nga. Alors soki o cliquer na ngonga wana te okozanga et pas na biso dossier ezanga te. Alors sans plus tarder toyoka lité à Kande Pion. Je vous reviens sur juste après. Et en vérité, tu vas dire qu'on vivre la vérité. Il y a ma cambo et yembaki. Zagalaka na limite ke azana parole a lobby makambo o ye soit eza makambo ye a vivre yango. Nene baka ko banda succès mwana mukie soko za prudente aussi sa famille. Moi deux trois personnes déjà comme kolongwa na famille na minute on peut ba système comme belé so bi des cercle ba bakseli bino moko. Naza mi tuna question ah yo ku fait l'idée. Que nous sommes à cercle, il place dans la gosombi de Babaxeli au moko. Moko wano chengo ga réserve pour te ebi ke kalate au Babaxeli sou mususu. Na ningina mitu na question, Zagalara. Oningo me mabiso wapi. Inas biye wana. Banda succès. Tout le monde a bango 5. Le 5 petit ninja. Qui le baza 5. Papa za, maman za. Et puis en wana za vérité. Na malobeza na kati na bandi komitu na question na âge ya Zagalara na limite ya ko Zagalara parole o akoba no pese banzembo jamais c'est faux et archi faux ana parole te ça dit azaga yemo kone inspiration na makambo ya vivraka nde yango wana etindi ayemba eyemba mi pe na moment oyo monda ngweza mokile komi mboka ya bana na bana pe kangi mokile nde komi kokendele Zagalara yembi boye nakendaki ndakwanganga bayebisinga na boma mama nanga na pesa papa nanga Zagalara munoko oyo esumukisaka biso munoko oyo ememisisa biso bangambo nakendaki ndakwanganga basengaki tata nanga basengaki mama nanga basengaki yaya nanga basengaki baleki nanga ya vérité yaya pona mosala nzambe moyenne de kontike banzembo te ya vérité bamisise oyo basilaka lokwa bageza sila ozongisi ye na succès mwana moko na koma markosisa yebana na ye te me papa na ye kutu grand mutu na masola miziki apesa ye fitiringi te me lelo oyo tolali tolamuki mwana na biso moko ye na kombo ya Zagalara na kosala mwa tautologie mwa monotonie ya kobandela maloba ebele parce que batu bayoka yango na chite na ngai affaire visa affaire Casino de Paris retour nango eza nini eza mpe na bagenre ya miziki mosusu lelo tozobeta grand moko boye asimbi bapeti na ye mutu akoti bango bamaison me ye abatami bapeti wana mosusu baocouvrir rige tokomona bavise ebimi tokomona baconcert na poto nyonso wana eza na bato moko bazocouvrir yango bato ebele bayaka pembeni ya moto aza na succès bakoka koyebisa moto aza na succès vérité te mabe na ye bato ebele bayaka pembeni na moto aza na succès même entourage ya baartiste ya minene ya mboka na biso baentourage na bango bakoka koloba badefo ya baartiste na biso te yango moni baartiste na biso baza na baerreur ebele ya minene mpo na nini bazobanga yo ndo eza na succès yo ndo eza na makambo bango bazolela na nsima kombo na yo moye bapesa conseil eza te na nini nasala clip mobo sala ngo yaya na nini nayemba eloko mobo boyoka ngo nono eya kitoko yemba ngo conseiller aza te parole ya malamu ya intelligence
Et voilà, bandeko nanga, j'espère trop bien que biso tout toyoki lite akanda réaction na dossier Zakalara. Bandeko nangai moto ezopela. Moto ezopela kaka nde na oyebisa bino awa moto epeli. Hein? Bomitia mwana place Zakalara na minute oyo. Place Zakalara na minute oyo. Azo yoka nde nini? Hein? Comment est-ce que Azo se sentir à ces moments-là que je suis en train de vous parler, bandeko nangai? Comment est-ce que Zakalara Azo se sentir? Ya minene bandeko nangai, oyo eza ya minene, malili, nzoto malili kande na yebisa bino, nzoto malili. Donc outi kaka ko annoncer concert na yo Casino de Paris, premier concert na yo ya poto. Dès concert na ya liboso alingi asala na poto Casino de Paris. Mbala moko baleki na yo bakufi. Et puis ata moko te mibale mbala moko na accident. Du coup, en plus, na vitesse mo boy. Donc, c'est inexplicable bandeko na ngai. Na yebite to solo lande nini. To mitia moi na place artiste bandeko na ngai. Donc, eza ebele vraiment. Eza ebele po na ye air oyo na yebite soki azo mi sentir nde nini. Hein? Awa sikoyo réseau epeli. Nani akoki kotelema alobaki ye muto abomi bango te. Donc batutu bakomi sima na ye. Ata liwa wana eza liwa ya normal parce que biso tout bandeko na nga toyebaka na mokili oyo na vie oyo na monde oyo to vivraka tozaka bato toko vivraka éternellement te. Mutu na mutu akokufa kaka. Mais ça se fait parce que tant Nzambe ye moko nde atiaka. Nzambe ye moko nde ayebi mutu na mutu. Tant oyo ye akolongola na monde oyo akolongwa plutôt na monde oyo. Donc ata liwa wana ya baleki ya Zakalara ye na va normal. Ou bien ye ata mwana ba accident moko boye inantandi. Donc brusquement kaka ndenge ko eza accident bakufi na maladie te. Bakufi na ba incendie te. Donc accident moko boye kaka. Accident de circulation imbala moko. Bakufi sur place. Bandeko nanga nzoto malili. Soto malili. À ce moment, l'artiste Zakalara aza inconsolable. Hein? Et puis démoralisé concernant date na ye atie pour na concert na ye na showcase na ye na poto. La date ya le 28 mars. Ya année 2026. Un certain samedi. Bandeko na ngai. Eza problème. Kaka nde na yebisa bino ke biso pe tozaka wana totia mwa analyse. Totia mwa analyse bandeko na nga na système moko kaka ya propre. Bandeko na ngai na mokili oyo Nzambe atie biso ifo toyeba kaka ke biso nyonso tozalaka awa mpona éternellement te. Tozalaka kaka ke tobando vivre jusqu'à l'infini. Jusqu'à temps oyo Nzambe ye mwa ozonga. Wana eza ba plan Nzambe. Ifo toyebaka ke mutu na mutu azalaka na temps na ye akolongwa mokili oyo. Mutu alibela awa azalaka te. Tenga na kofanda ti jusqu'à ce que ebele balobaka ke biso to abato alibela biso to kufaka te. Lelo toza wapi? Si toki visiter ata batombo na bango. Place oyo banteraki bango. Donc moya oloba eza tate. Donc il faut toyebaka ke liwa eza ya mutu nyonso bandeko na ngai. Liwa eza ya mutu nyonso. Oui, c'est vrai, tokoki kotelema, non, parce que l'artiste boye na boye. Si biso tokovanda to juger Zakalara te. Parce que Bible yango pe lobi ke ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés.
Tokyo juger l'artiste T. Oui, c'est un peu flou comment ça se passe que Kakata ou Ati concerne un d'état ou à perdre. Bon, wana eza likambo ya Nzambe na ye. Biso toki kovanda te to bando juger Zakalara. Parce que ça peut arriver, c'est possible. Moto atie ka concert, des fois okomata jour kaka concert. A perdre ndeko na ye, a perdre maman na ye, a perdre nani na ye. Bandeko na ngai fo boyeba ke liwa eyaka na tani yango donc yo koki ko calculer yango te omoni ka pap ekomi. Bandeko na ngai epuis soki ekomi moto soki akufi mwa Nzambe moko nda kolinga ko ressusciter ye. Soki akufi tolongola ba passé wana na muto emati ekiti toza mpona ko juger bato te. Soki lelo artiste aza na ba problème lokola boye ezwi toza wana mpona pesa ye ba courage. Pesa ye ba courage parce que aza encore très jeune ko perdre baleki na ye. Et surtout étoile na ye komi omata atombola famille mais nde ero famille komi moko na moko komi disparaître donc eza likambo oyo kopesa biso esengo te eza likambo moko ezopesa biso mawa pasi tozo regrete yako esali mwa to regrete bandeko na ngai. C'est pas du tout bien totika biloko wana ko juger emati ekiti bandeko na ngai mutu na mutu na ye azaka kokufa mutu nyonso awa na mokili mutu awa ko vivre éternellement azalaka te. Biso tout toza ba pèlerin sur ce monde, dans ce monde plutôt toza bato akoleka donc totiaka eloko wana na mutu bandeko na ngai na système moko ya propre. L'artiste de Zakalara, sinon de mon côté, azala makasi liwe yaka bandeko nanga donc na système moko kaka ya propre. Voilà bandeko nanga tokomi na suka ya émission na biso. Merci encore une fois pour la kolanda chaîne na biso INSNM officiel. Je vous prierai surtout de vous abonner pour ne pas manquer de la prochaine vidéo na système au kaka propre bandeko nanga. Merci na biso pour la kozwata bino kolanda biso. Bye et à la prochaine.